HP Media. Je me suis sorti en esprit, bamimingai na sous forme na vallée, bamiminga na vallée moko. Namoni batu ebele bakangi bango bashin, misu bakangi bango makolo. Ngana naki kotala bango dans l'espace batu ebele. Namoni misusu bakangi ba misusu baza kolela. Nayoki voix moko koloba na ngai batu oyo moni eza batu oyo bazwaki vaccin sans Yesu Masiya na kati ya bomoi na bango. Vaccin wana biti nango ezali moko kolongola bambula ya bato ebele bakozwa ba malformation ebele bakosala ba mort subite ba oyo bazwi vaccin oyo sans Yesu Masiya kati na bango. Namonaki bato ebele ndeko bazoyebisa nga balobi bango bazwi vaccin kozanga bomoi ya losambo kozanga Yesu kati na bango. Namonaki bango bazokolela. Namonaki ravin et on me dit que c'était dans le séjour des morts, dans le lieu de tourment baza kolela. Bien aimé, ngai banda makambo ba message oyo banda maladi ebandi, c'est vrai tozita osambela. Tant on a su message oyo na sutuki alamusi bandeko tozana bango bapapa Kabuya bapapa Josué tobandi koprier par rapport ya message oyo tobandi kobondela nzambe epargne baoyo ya yo ndeko yo kozokazwa kolanda. La chaîne qui vous édifie. Nzambe apambola biso bandeko nyonso bakozwa occasion ya kolanda biso na EHP Media. Vraiment ya bino prophète Michel Tembwa alobaka toujours tozwaka toyaka awa asi un message de la part du Seigneur nazoloba awa naza en plein retraite na basali ya Nzambe na bana Nzambe. J'ai eu un message de la part du Seigneur yango nde pousse ngai na bite toza basakoli tokanga monoko te lorsqu'il y a un message de la part de Dieu pour communiquer bana Nzambe. Donc yango moni na sali audio oyo pour communiquer bino message oyo epesa melinga mais na yango nalingi tosambela tata na kembo topesi yo merci topamboli moment oyo tolingi kopase message oto nyonso akoyoka yango ezala bénédiction mpona ye au nom de Jésus, amen. Vraiment Nzambe apambola biso landanga vraiment attentivement yo moto kozwa occasion. C'est vrai ngai prophète Michel namonaki toyebi biso nyonso malade ndenge bandaki bazopesa ba vaccin tout le monde baza ko exiger na ndenge komi ba série ya ba vaccin ngala ngana lobeloko oyo naza convaincu nango pe oyo nkolo ayebisi ngai. Donc na pamba kaka boy tant qu'un prophète ouvre sa bouche lorsqu'il y a un message de la part du Seigneur. Mais tozoloba awa toza na plein retraite tozwaki kobondela ndenge tomesana koprier pendant que nazo prier awa na bandeko tosisi prière na biso tolali ntango tolali nazomona na vision. Je me suis sorti en esprit bamemi ngai na sous forme na vallée bameminga na vallée moko. Namoni batu ebele bakangi bango bachaine misu bakangi bango makolo. Ngana naki kotala bango dans l'espace batu ebele. Namoni misusu bakangi ba misusu baza kolela. Nayoki voix moko koloba na ngai batu oyo moni eza batu oyo bazwaki vaccin sans Yesu Masiya na kati ya bomoi na bango. Vaccin wana biti nango ezali moko kolongola bambula ya bato ebele bakozwa ba malformation ebele bakosala ba mort subite ba oyo bazwi vaccin oyo sans Yesu Masiya kati na bango. Namonaki bato ebele ndeko bazoyebisa nga balobi bango bazwi vaccin kozanga bomoi ya losambo kozanga Yesu kati na bango. Yango moni bango bazokolela. Namonaki ravin et on me dit que c'était dans le séjour des morts, dans le lieu de tourment baza kolela. Bien aimé, ngai banda makambo ba message oyo banda maladi ebandi, c'est vrai tozwita osambela. Tant on a vu message oyo na sutuki
nalamusi bandeko tozana bango bapapa Kabuya bapapa Josué tobandi prier par rapport ya message oyo tobandi kobondela nzambe épargner ba oyo yo ndeko yo kozwa occasion kolanda biso naye kosala publicité ya vaccin te pe naye koloba kodétruire te mais problème nange eza moko nous on est des prophètes lorsqu'il y a un message de la part du Seigneur tozana mpona koavertir peuple ya nzambe mpona kokebisa pe mpona koorienter nalalaki na likanisi wana te me na prier namoni bato na kati ya ravin bazolela balobi na nga bango bazwaki vaccin kozanga Yesu Masiya parce que vaccin oyo bit nango ezalaki moko kodétruire kolongola bambula komema bamalformation bamaladi ya ndenge nde bato ebele baoyo bazwi vaccin kozanga Yesu nazoloba bien bayebisi nga bato omoni bazolela eza bato oyo bazwi vaccin kozanga Yesu yango moni bapasi ekomeli bango baseretrouve esika wana ya solo ndeko toza na moma ya suka toza na temps de la fin des fois basini oyo nyonso elobamaki tozomona yebake satana ayebi ke Bible elobi malheur à la terre parce que le diable est descendu. Satana ayebi ke aza lisusu na mikolo mingi te na se na moi. Bien-aimé makambo ebandaki kobombama oyo ebandaki kosalama coulisse te mais lelo ezosalama au vide de tout le monde. Tala montre na yo toza ntango nini nous sommes au temps du soir. Babiloko nyonso ba vaccin banini eza kaka mpona komobilize mokili eza kaka mpona komobilize satana osala kaka komobilize lobi mpo bafaire asseoir bagouvernement mondial bayeba kodirige monde wa même bible ezoloba na biso na apocalypse balobi y aura même le marque de la bête oyo akozala nango te aosomba te aoteka te bien aimé petit à petit bible elobi celui qui a l'intelligence a calculé chiffre ya bête. Je parle de la Bible, ezolobe l'intelligence, ezolobe la sagesse. Toyeba kotanga basigne de temps. Ndeko moko abengi nga na Irlande abi papa nalotaki mwana na ngai nalai na butu azolota ndoto mwana ke nozwa vaccin. Toke na mwana azwi vaccin mais ntango mwana zongi mwana piqué crise akufi. Toza contre vaccin te bien aimé. Koloba ntango mosusu basali ya nzambe baza koempêcher baza koembrouiller bato non. Nous sommes les hommes de Dieu, des prophètes. Nous devons orienter ou démontrer. Parce que la vie n'est pas physique, la vie est spirituelle. Il existe les hommes spirituels. Et c'est le kotomoni. Yango moni na yeli boso na bino bana na nzambe. Ndeko na ngai toza lisu na tante mama papa yo kos occasion bapekisi parce que lelo ndeko moko mpe akubengi nga na ngola bi papa biso na ngola ekomi avant mata mutuka nyonso kosala ekomi exige ozala vacciner comment vaccin eza mpona bien-être okoki komema kocoince donc satana bien aimé tala monde ya satana eza monde moko eza bien structuré eza bien organisé donc ça eza aza na baagent na ye partout. Et puis tika na sosolisa bandeko yebake na mokili oyo ndenge tozali awa eza na puissance mondiale ezali eza batout puissant batout puissant te mais puissance mondiale bao bazo diriger ba super puissance bazali donc même en Afrique à voyer jusqu'à présent l'Afrique est toujours dirigée ata ba diaspora bino kuna tozoganga biso nyonso oyo te donc soki mundela décider to mona pe mutu wana kolongwa te donc yango moni toko courir derrière bato wana te nous devons courir derrière la prière ozomo yo si ozwi vaccin benga basala nzambe bazwa tant kobondela mpona yo bible elobi tout est sanctifié par la parole et la prière biso tozwa vaccin il faut que tozwa yango na kombo na yesu tozopesa message oyo eza makambo nga na moni eza message te nazopesa na kanisi non ce sont des choses que je vécu oyo nalali na butu nde naoloba awa ozokamba mopepe ndeko naza na esika mabondeli babengaka mangengenge na kati ya priere namoni bato ebele bazolela bachaîne baesinga bato bazwaki vaccin kozanga Yesu Masiya toza na temps te temps eza lisusu te satan azotravaille na précipitation nyonso tozomona nalobi makambo nyonso eza komobilize donc satana azaka komobilize biso mpo totia regard comment eloko vaccin ekomi exigence
balobi ekomi na ngola kuna nazo kabi oh avokota osomba faut toujours un vaccin ndeko toyebi ke likolo notre Dieu existe. Dieu est partout, mais il y a des gens, Bible Zoloba, il y a des principautés, il y a des gens au bazo gérer mon kili, bazali. Mais nous ne pouvons pas courir derrière eux parce que si bâti pression, ndeko kendeka ozwa vaccin. Ato lobi nongo kanga a so bâti pression babi ko so bâti ko sala to kozwa ka vaccin. Mais conseil na ngai par rapport ya makambo na mondité ya nga message na ngai tozwa yango na Yesu. Nous sommes censés de recevoir Christ Jésus, de mettre Christ au centre. Parce que ebele peta musoko kangolo bia basala nzambe bango bazolo baka pona ko distraire ba maladie contagieuse bazulango ka ba vaccin. Bien aimé, Dieu n'a pas créé nzamba créé maladie. Nzambe kuta zolo ba je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. Souhait nzambe za toza la bonne santé. Maladie moko ye bandi ko ravager batu ba kufi ebele. Ça ce sont des sacrifices. Tala na fin ya ne oyo nzamba lingi yo sala sacrifice te. Bana no bazala sacrifice te. Balobi toyebi histoire tangu ange de la mort akotaki en Égypte. Toyebi aravajaki batu bakufaki ba oyo Bible lobi nzamba pesaki ningisa na Moïse alobi bozwa makila ya mwana na pate botia na baleton na bino tangu ange de la mort abanda koleka soka moni akoleka makila na mwana na pate nde batiaki yango na baleton. C'est vrai tomonaki Bible lobi tangu ange mort aleki partout oyo amonaki akotaki te. Tant tozolobela makila mwana pate tozomona Yesu Masiya. Tant tozomona ndaku tozomona bomoi na yo eza esprit mobimba vaccin baluki non bayebi que le Saint-Esprit est là bako coloniser église te bazomona qu'il y a pas moyen yango diable aza stratège baye na système ya vaccin batia ba vaccin ba piqué bien aimé nazolamusa conscience abana na nzambe na ekoloba te parce que tout le monde parle de vaccin. Non, moi j'ai reçu un message de la part du Seigneur. Aina la musayo papa mama ozola nanga awa tamsolo banga pesi nazwaki tamsolo banga pe nazolo ngana kendo zwa eza mabete me ozwa ngo na Yesu parce que mokili o na lobi eza na bateau bazo gérer yango baja satana baza partout papa. Est-ce que yo kondima mibali na mibali babalana? Est-ce que yo kondima basi na basi babala? Yo kansi eza likambo pamba moto alamuki kabo akelinga muningane mobali. Est-ce que c'est normal? Donc tout ce monde a déjà que nous sommes presque à la fin. Donc mokilezo qu'il est à la contre de la parole de Dieu. Tout ce qui est à la contre de la parole de Dieu, ça dit que derrière toutes ces choses-là, le diable est là. Il y a un mauvais esprit. Na ngai kaka na la musa conscience ya bana na nzambe balandi nyonso ya EHP Media bana na nzambe ya partout bozali ta mosusu toza bamboko toza balwa pe ezali okoloba te nakozwa te papa suka nango okozwa kaka me ya malonga ezali yesu azala kati na yo ya malonga parce que Bible lobi tout est sanctifié par la parole et la prière. Balobi nyonso epetolami na liloba pe na losambo papa soki ozwi vaccin to ozwaki vaccin bomo ya losambo eza te yeba ke conséquence nango eza yeba ke conséquence ezali okosibi yango moni bamosusu bango mobenga papa nazolota namoni boye nasali boye tala le diable est en train de travailler nga nabondelaki nazalaki mpe oprie mpo nango te me namoni bamemi ngai namoni bato bazolela. C'est vrai mokili ezolela mokili eza sumi nango balobi bato bazwaki vaccin kozanga Yesu parce que Bible lobi toza na mokili oyo mais toza ya mokili te malgré ange de la mort ayaki mesika monaki makila atozwi vaccin mais soki oza na Yesu okosala eloko te atozwi vaccin na toyebi ke mayele mabe eza na nsima wana bato mingi bana nzambe balingaka kosala baanalyse moko na nzoto avec vaccin eza nini mabe nini eza na vaccin biso tofai na poto mabe nini eza soki ozwi vaccin tala il y a rien pour rien balobaka boye il y a pas de fumier sans feu soki lelo parce que il y a même des choses il y a même des signes ezolakisa tozomona nga na ye koloba te un prophète de Dieu moi je suis un aigle balobi aigle aliaka niyama oyo babomi te ye moko nde po aboma ye bongo alia
Donc, cela veut dire le message que je suis en train de donner, c'est un message où on a vu et pire. Yango na ko pesa bino. Na ko mona basali pe belé ko défilé ko le vaccin. Mais moi je vis ça. Na moni batu bazolela ebele. Ezala ki somo batu bazolela musuna ba chaîne. Non bien aimé. Nalingaki na tele misayo, nalingaki na la musande ko nyos. Oya kozo occasion kolanda biso. Yo peta musese ozwaki déjà vaccin. Et si déjà bapikaki yo yango parce que oza na précipitation nga na ye awa message oyo nazopesa nalobi te ke kozwa vaccin te parce que oza na makasi te sukasuka bakopesa kaka mais ozala na vie de prière ozala na yesu masiya parce que balobi tout est sanctifié par la parole et la prière ozala na prière kati na yo ozala na yesu kati na yo soki oza na yesu te vaccin kosala mosala soki oza na yesu te plus tard la vie est sacrée nazoloba kwa mosala nzambe nazoloba par rapport il y a un message oyonga nazui. Donc c'est vraiment important bandeko nanga. Na bende libino ba oyo bozwaki kati na Yesu bo continuer prière. Boza pe na bandeko na Congo, boza na bandeko de partout sambela, to sambela. Tala lisolo o bakangi Pierre. Église etali tokokende wapi bazwaki avocat te bakende ka derrière la prière. Toza na place okoki ma colère ya satana te. Mais tokoki mango ka na prière tokoki mango na prière il y a de puissants hommes eza na bato ba disposer ba mbongo ba agent satana mutu muso mona zo tambola mais c'est un agent du diable aza wana ka pona kosalisa ba accident na mituka aza wana ka pona kosalisa ba érosion tozo biktala nyonso mona kana mokili oyo ça vient de quelque part. La vie n'est pas physique mais la vie est spirituelle parce que mingi ba jijaka na bonzoto atali alobi basala nzambe bazopesaka ba message kaka bango nyonso bakomi vaccin non le problème c'est que soki omoni nzambe bazo révéler 2 ou 3 personnes cela veut dire eza vérité parce que Joseph azobisa Pharaon alobi soki omoni ndoto ebandelami 2 fois cela veut dire Dieu a arrêté quelque chose soki mpo moni basali ya nzambe bazodefile kaka na même message bazopesa bazobalola bazozonga eza na bato na mokili oyo baza bajean ya satana yango moni prière exige même si kosalaka zala na bomo ya losambo même na ndako ya libala même wapi zala na bomo ya losambo bien aimé sans prière tokokokima sans prière tokokobatama satana te mais avec la prière là nous pouvons être protégés parce que mission ya bato oyo ça ce sont babengi yango eza baorganisation bamobilisation ya nouvel ordre mondial mpona koya kofaire asseoir antéchrist oyo nyonso ozomona eza basensibilisation bazwa déjà autorité likolo ya mokili so balobi a bato nyonso balandi balobi b bato nyonso bakei na b ça c'est comme ça mais comme le Saint-Esprit est là yango moni ils sont en train de se battre de voies et moyens Bible lobi na biso, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Oyako rumela, oyako persévérer jusqu'à la fin, balobi sera sauvé. Neko mama, papa, tozana tango te, tango ezalite. Tango ezalite satana atelemisi ba gens, atelemisi ba organisation na ye. Yango ko remarqué dans la même église ya Congo, l'église ya partout toujours ozomona il y a toujours ba gens satana bato bakomi distrait bato baza censé basali ya nzambe mokomona bango do ozomona ozotala na bas o mosali ya nzambe mais tala makambo ezoleka na mboka otala makambo ezoleka na église tout cela diable azosala mpona koétouffer la vérité mpona koatufe vérité mpo alongola kondima ya bato mpo kaka kondima esila na mitema omona basali mosali ya nzambe otali makambo azoloba otali makambo azosala olobi non est-ce que oyo aza mosali ya nzambe donc pour vous dire qu'on est presque à la fin je voulais tout simplement réveiller quelqu'un qui aura l'occasion de me suivre mosali ya nzambe azwi message kouta epa na nkolo mpona kokebisa libota na nzambe oyo nyonso oyo ndenge tolobi eza bamobilisation le diable est en train de mobiliser le monde mpo baza na autorité likolo ya mokili mais bible alobi na biso toza na mokili e toza ya mokili te tokuri liboso ya na nsima ya priere
tokuri epa na nzambe ebele bazwi vaccin bazo comprendre te réalité loboko esali boye azongi boye nalobi no ebele bakokufa ebele oyo aza na nzambe te oyo aza na vie de prière te ebele bakosibi basort ebele bakozwa bamalformation misusu mpe koya koarrete kobota bamisusu bakozwa bacomplication ya kobota donc eza eloko moko eza bien structuré mais biso na nzambe biso na yesu oyo nyonso bakoki kosala ekozala nil essence effet napekisi yo vaccin te nalobi te ke kozwa vaccin te mais nalobi na yo soki okozwa yango zwa yango na nkombo na yesu zwa yango na yesu kati na yo zwa yango na vie de prière kati na yo ekosala eloko moko te bien aimé nalingaki na passe message oyo na balandi nyonso na bandeko nyonso bacomprendre bao bazolala balamuka bao bazokanisa eza baje balamuka bao bazokanisa eza bateatre balamuka mokili esalama na liloba awa toza na kati ya mabondeli vision namoni nabi te na kokanga vision te mpona alobela bana na nzambe de partout balamuka prophète michel aye kolamusa biso tolamuka 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 mokili eza kobeba mokili ekomi presque na suka satana aza suna eloko ya kosala te atie bastratégie nyonso en place kala ezalaka mpozwa mosala ebanda ekokipe te me lelo ekomi mibali bakomisi bango basi ka mpo azwa mosala tala makambo ezoleka bien aimé le diable mama moko abengi ngai abi papa naza awa na États-Unis mobali na ngai azobima na bana oye moko aboti na bandeko na ngai nayebi se mama kokende mosika te eza misala ya satana mpona reine ya bokonzi mpona esengo ya mokili oyo mpona gloire ya mokili oyo ekoleka nango bien aimé ça va passer oyo ekoleka te eza liloba na nzambe c'est le temps ya kozongisa yo mpe obandaki kosambela yo mpe ozalaki moto ya bapriere bandaki moto ya kosambela me lelo tika nzambe lelo osambelaka lisusu te lelo okóma na mokili lobepa na nzambe yo okóma koprefere makambo ya mokili ke ya nzambe ozalaka moto ya bapriere motika okomprana te bolembu ekota ozalaka moto ya kosambela lokola kaka obengaka mosala nzambe moko so mpe eloko ni eleka otika mpe onga na kobenga so bango te nafanda na nga omotala satana ayebi ke lipambo lino eza pa nzambe akotilize nyonso tu mpo ampeshe yo osambela te otika osambela mpona ni frère telema tala ndenge ozobunda na vie tala mama ndenge ozobunda ozi Jean Claude akei ozi Songola akei frère tala ndenge ozobunda mosala osali moke balongoli yo ozosala meme na mikanda ya bato nzambe wana aza capable frère ya kopesa yo mikanda nzambe aza capable ya koimpose tala oyebi na ndenge ya pharaon ye moko akoki kotia Joseph mokonzi te mais nzambe aimpozaki ye bien-aimé nzambe azali Dieu est capable nayaki kolinga koloba mpona komobilize bana na nzambe tobanga vaccin te tokozwa yango na nkombo na yesu mais oyo azozwa yango sans yesu baconséquence ekozala basala nzambe bazali wana tozali wana benga mosala nzambe na directive na nini toza en plein retraite donc telefone na ngai ekangamaka te soki obengi okozwa prophète toza en plein retraite awa na mangengenge toza na kobondela mpona baka soki yo mpo obengi tokozwa ntango kosolola na yo vraiment nzambe apambola bao nyonso bazalaki occasion ya kolanda biso tolobela topesaki ka éclaircissement mpona vaccin parce que ngai nalalaki na butu namoni bamemi ngai na ravin namoni bato ebele bato bazolela bakangi bato na bachaîne j'attendais une voix me parler omoni bato wana na se eza bato bazwaki vaccin kozanga yesu tala makambo ekomeli bango nasutuki na bandi kosambela yango na ye nalamusa bana na nzambe bolamuka yo bandeki kosambela telema on se connaît pas toyebani te oyebi te ki eki donc na moyen ya prière nde nzambe akobomba yo akobomba mpe ngai vraiment nalingi nabondela mpona biso me na yambo nabondela nalingi nabondela se concentre sur kozali nzambe nasambeli mpona ndeko nyonso akozwa occasion ya kolanda biso de partout oyo bazali loboko no ya nguya puissance ya saint esprit ebika likolo na bango yawe épargne lamusa réveiller conscience na bango na kombo na yesu kristo oyo mpe se azwaki vaccin kololeka tia loboko mpe épargne mpe bikisa na kombo na yesu kristo amen vraiment numéro na ngai yango oyo numéro na ngai ezali plus 243
89 66 91 613. Nalobi plus 243 89 66 91 613. Donc benga prophète Michel, aux en suggestion, aux en aboye, vraiment aux appels, na besoin de directif moko songolo, benga mosala nzambe, toko sungabino na losambo. Donc ne kana lobi nzamba pambola banani nyonso tout ba interlocuteur nyonso bo pambola ma PEHP Media Movement nzambe apambola biso nyonso. Amen. La chaîne qui vous édifie. Portrait en direct de sa résidence, le prophète Pachi Bomolo, le nouveau marié. Ok. Alors, bonjour prophète. Oui, bonjour. Boni papa. Qui bien? Émotions andréni pour la journée à l'élo. Eza bandoto banda kolota depuis 4. Faut émotion eza moko lipambolo nzamba pesi. Ok. Merci. Alors nini o senga nzambe pour la mokolo à l'élo. Eza mokolo mo le roi mikolo nyonso te. Non, elle est bien. Elle est bien. Ninga bandi pe ninga succès. Merci beaucoup. Un mot à dire pour na Oazali Molongani na madame Bomolo. Nabi ka otala élément mais après mariage. Le bani le romo autant otala et kamoussa. Non, asa bénédiction pour nzamba pesi. La vie c'est lui qui touche une femme tout le bonheur. C'est que voyage à la musu pas ali malonga guide. Que je ferme déjà ou bien non. Mais il y a déjà les pamboli. Ayo fungula makambo ekangamaki ayo kolongola bitumbo etema po nzamba pesi. Mais basala nzambe bata makasi te yo lati makasi boende. Basanda de so dans sanda de petit signe molade. Bon c'est esprit qui peut sonner lamba. Comprenez